n'a besoin de tapotage. Mais aussi porter caca. Attends, dans le lit, ils ont passé, ils ont douleur. Collé là, ils ont la faiblité. N'a bloqué au mouton seka. Bon, partagez un live s'il vous plaît. Collé les athées parce que je suis faible. Non, je ne suis pas faible. Mais je pense le passé. Il y a un gens faible. Les bossons na bino. Mais les bossons na nzambe. La faiblité. Bon, si tu as collé là-bas, bloquer live. Bon, bloquer live, s'il vous plaît. Maman leki na biso moko. Maman leki na biso leki ya maman nanga. Azaka mwasi ya mokonzi. Azaka mwasi ya mokonzi. Netika basi ya bakonzi ba voyage akawana. Mama leki nanga ayaka ko voyager na mobali na ye. Na ba pays o ba voyage akawana. Siko akendaki kokuta mobali na ye nzoka azaki na mbanda kuna. Boyo ka témoignage nanga be bo tapoter live. J'espère que ça bino passé. Mais et ça bino passé de sur la vie. Parce que était abino ba famille mususu. Maman le kinanga voyagea. Basala mobile mokonzi plus de na habité sous ba mois, ça fait longtemps. Maman le kinanga eko aiko kuta na bambanda kuna mbanda na yaki kokotele kisi aiko bwakela esprit. Po maman le kinanga abela liboma. Maman le kinanga siko esprit yana po ebelise liboma eye ko fanda lokola protection ya famille. E comme c'est liboma te mais eye ko sala ko ba jini boyebi ba jini wana. Bo ba swahili ba yebi ba jini. Donc eye ko sala esprit moko eye ko kota na kata nzoto na e protéger la famille. De ce mabezo ta elinge ya na famille yango ekitaka déjà elobi. Les maman le ki na biso na auti na bazamba kuna na mobile na ena mboko ba voyager ko zonga na Kisangani. Akomi mutu moko bebe esprit komi ko kitela ye. Akomi komona tozo comprendre depuis le ki la ki famille. Ce qui kiti bo elobi esile ki. Maman le ki na wana. Avant esprit wana ce qui kiti. Akokyo ki mambangwa lokola joueur. Wana nazotanga na école primaire na Chololo. Mama leki na ngefa ko simanga maboko. Soki asiminga maboko boy. Ezo trembler. Abiyo oza eloko moko très puissant de ti. Donc o nyoso ko lukona mabe. Na o nyoso ko sala ko mabe ekozwa kopi. Même ata soki esprit na ekite na ndako. Il faut simbanga na maboko. Ozo kapina maboko mama leki nanga ekomi lokola libendi. Ako simbanga penza bo quelques minutes. Esprit ne kiti lobi après qui. Après leur maman beli maman kufi totika liwana. Et pas koko na biso ya mwasi tokomi kokola. Na komi na 13 ans. Na komi na 13 ans. Leki na ngana pe o mama na nga kendo bota na mobile mususu. Abota pe na famille mobile ya mbongo. Na famille les Asumani. Baza pe na Kisangani. Bo baebi Kisangani baebi mama na nga bota na famille na bango. Ya les Asumani.
leki nanga oya landinga na sima. Lettre comme kokola ba âge à 12 ans boye, 12 ans et demi si je me trompe pas, papa nanga aoti Lubumbashi. Papa oya botinga. Aoti Lubumbashi. Aye po a retirer nga. Papa nanga aye po azwanga na famille ya mama nanga. Ba famille mosusu. Botika kakoboya bana bakenda kepa ba papa na bango parce que po il fallait ba futa mbongo ebeli. C'est pas bien beau souffrir ba pauvre innocent. Beau souffrir ba pauvre bana. Papa ya moto azaka papa ya moto. Papa nanga azalaka na mbongo ebeli. Aoti Lubumbashi aye kozonga na Kisangani. Famille ya mama nanga eboyi kopesa nga na maboko ya papa nanga parce que mbongo bakatelaki montant ezalaki moi ebele. Na besoin ba tapotage. Ezalaki moi ebele. Papa nanga lobi akende après aya ko raisonner. Après papa akenda azonga lisusu te. Papa akenda bozokanga bien akenda azonga lisusu te. Bo tapoter nga live s'il vous plaît. Na besoin ba tapotage pour no omela te. No bando sala ba témoignage petit à petit mon kono osilisa parce que c'est tellement long. Mais na sala témoignage pour été abino ba famille mususu ba à propos au bozo traitaka bana ya bandeko na bino le bana bazolo be bino eloko bolingi koyoka bana na bana bandeko na bino te parce que ozotala ka grande sœur na yaza na mbongo parce que ozotala ka ndeko nono mwana akosi parce que aza mwana muke bolinga boyoka bana eloko mwana zo expliquer mama ndeko ya mama yoka mwana. Après, nakomi na 13 ans, noko nanga, na âge à 13 ans, na oloba bien, noko nanga, ya mukolo. Après mama nanga, mama leki o akolisanga, o ya sunga nga na vie, na mbongo ya pasi. Na mbongo na souffrance akolisanga mwana ndeko na ye nga oya landi mama leki nanga wana kombo nezalaki Rifin oya landi mama leki nanga oya kolisanga kombo nezalaki Rifin tellement nazaki epa koko noko nanga wana soki koko abimi po koko nanga ya mobile bandosa na gouvernement azalaki chauffeur à gouverneur bato bayebi histoire noloba likambo ya tout droit koko nanga ya mobile azalaki chauffeur à gouverneur ba gouverneur ebele ya Kisangani azalaki chauffeur oyo abimi azoki chauffeur monene kombo nezalaki papa François akufa kombo akoko na ngana nde bapesanga akufa ndeko ya mama nanga lokwa mama le noko nanga akomo coucher nanga akushanga na toilette noko nanga nazaki mukolo nanga za mwa mukie akushanga na toilette kokushinga il fallait ya savoir l'époque na koka pasi na olela noko nanga abisuko mikino beta noko nanga komo kushinga komo zonga mwasi na ye na eko kima epa mama leki nanga bato ba comprendre te so na ke pa mama leki nanga wana zofanda nano na famille ya mobali ni na plateau deuxième avenue
bato ba comprendre te so na ke pa mama leki na ngana na linga ko zonge pa kokote mais moyen na loba ezate na linga kana tinga me pa mama leki na ngana po mobali na ye wana alinga nga makasi koleka même na bana na ye moko bakolo ba chupete zonga wana kombo periode na kombo na nga Frank zonga mais no zonga na ndaku ya koko na nga je me sentais mal pour na bi eloko oyo ekuta na nga na ndaku wana mama leki ayeba te koko ayeba te Maman Koloto peut y battre. Moi-même, je suis témoin. Témoignage de ma vie. Tapotez les lives, s'il vous plaît. N'a besoin de tapotage. N'a besoin de tapotage. Non, ça moto sikote, non, ça moto nyoso sima, s'il vous plaît. Parce que je suis fatigué. Depuis na bouton na l'été. Je suis fatigué. Il faut na paiement. Non, mais ça va tout sima, à 10 personnes dans le lobby et c'est lui. Non, qu'on a comme cocoché, n'a pas savoir les coques. Ceux qui savent ici là qui, azotia ba savoir ya brillant, savoir ya brillant. Azo couché nanga. Ceux qui savent briller ici li, azotia soy na toilette. Nazo bimana oyoka pasi, mais no lobela koko nanga est-ce que oyoka? Ce pe na lobi maman azate papa azate. Bon nti mangati. Ba oyoka ngati na okanga kamunoko. J'ai commencé comme ça à supporter. Après et comme habitude nanga. Dieu les orphelins et le juste. Loba qui no loba lokuta. Loba qui ma kambo no loba ezota na peine du cœur na ngate. Petit na loba lelo parce que je n'ai pas dormi la nuit. J'ai beaucoup pensé. Na kanisi mingi maman leki nanga. Oya tanisanga. To solo la kana été. To solo même na bana netonga na kolisa. Oh na bando suko bango ki classe. Nathalie qui est moi différent na zvoka mais maman shit. Mais maman wana azoli ate. Oh c'est pele na bomengo na ngate. Il faut se pele na ngo. Même mobali na ye. Même bana na ye. Faut pas se pele. Maman leki na je l'aime beaucoup. Bien si ba yo kangate na makambo ya Kinshasa mais je l'aime beaucoup. Tino konanga a continuer ngobongo. Na kimi na komi kofanda et pas ya camarade nanga. Camarade nanga na kufa. Ya PD. Na komi kokimanda kuna moi na komo passer journée nanga. Et pas camarade dans la PD. Camarade dans la PD na bi pourquoi yo ba mibali balinga ko zaka matata. Mais azoyeba et lokoni na kimela pembe na bangote. Maman ne ayambanga loko mwana ya kubuto. Mwana ne akozala wana te comme camarade na comme ne zaka Claude. Mais ba koko na ba comprendre te. Bon moi pourquoi mwana alingika ko kangama na camarade na ya PD. Bazo bati ki PD utika na ndaku wana. Qui homosexuel wana eutika na ndaku na bango mais bazo comprendre ba komi komona tansu camarade na nga PD na ndazo bebisa ntoka mutu abebisinga mutu ya ndaku noko na nga propre ce qu'on a zo ki mande na okende kuna pona se consoler mais na loba nini mama akufa na jamuki leki na nga mukeno expliquer ni tozaki be karebeli non lobela nani maman de kinanga pe kona na plateau no beta ngonde nini ti mukomuso na yeko décider na bloquer o muto zo seka après il y a maman moko boye maman de kinanga zwinga to komi ko fanda na ye na famille mobali na ye na plateau
na botama mwana moko nazaka na elongi kitoko nazalaka donc moi nzoto pete de noko nanga bando sanga banini wana naiki kokoma na lisoko lokwa mwa mwasi naiki kokoma na lisembe munene kwa mwa mwasi so na otambola donc la vie c'est très compliqué. Naiki kofande pas maman lekinanga maman lekinanga abando tangisanga mobile ne elle a fait beaucoup de choses pour moi. Na boze na bloqué moto o akomi kombo a Jino. Nga batabuzo batele no lo ba makambo oyo ezozo kisanga passe na mwa. Bato mingi boloba boy pourquoi même famille maman nanga et que se poser la question pourquoi moi no wazo pataka kombo ya batongo bakufa po bato nyoso no patia bango ebele bakufa parce que babando salange eloko moko na motema nanga j'ai beaucoup choqué yango ebele eza na famille ya mobali ya mama leki nanga bakoki kondima te mais bandima ongano lobela bango eza vrai parce que eza la côté ya famille ya mama nanga noko nanga wana akufa eza na famille ya mama leki nanga wana ona zalaki pane oya kolisanga mwana na bango pe akufa parce que babana osalanga eloko moko moi je n'ai pas aimé. Comment je peux parler? Donc comprendre ma kamo noloba noko oya bima nanga na famille mama nanga de mama nanga akufa après na ke ko fanda na famille mama leki nanga abando fanda na famille na ye ya mobile ya famille na ye mobile ya mama leki nanga na papa Martin atani sanga ebele na kibo mwana nanga zaki mutu moko na bando kima classe ko kima classe po ya kozala boete ba stress naza mwana moko na kola trop na ba stress na vinanga no tanga ndenge nini soki na bina ki atotala koko nanga na nini na ki otala koko nanga mwasi na ndako kuna na okuta makambo wana ba osala ngango donc na okene na classe je comprends rien ce no lo ba lokuta mama leki nanga yebi ki nazaka mayele na classe te mobile ya mama leki nanga ayebi ki na banda ozwa na école te parce que je suis tellement violé na famille nyonso mibale boyoka makambo wana lobebi nolelo même famille nanga bisika bozala bayebi ke mwana na biso ata baondima te mais il y a quelques places baondima na bandaka kotanga bien te parce que je suis stressé mais mobile ya mama leki nanga elle n'a pas fatigué alemba ki te ko foutela nga classe na kendaka à classe mais nazo kima parce que je suis violé na la pasi comment je peux étudier natali mama azate papa yaki kozonga baboyi na otanga nini soki nazongi na famille ya mama nanga kuna moko akotisanga na kati ya chambre tokende osala makambo ya sali te soki nabinaki epa koko nanga kuna mpe lisusu noko nanga kuna aoki osangaka makambo ya sali te de nazangaki bisika onga na kimela de mama leki nanga na nzambe akontinue kopambole na vie na bana na ye na mobali ne papa Martin nzambe akontinue kopamba bango na vie liwa eya te parce que même nyonso basalaki me bayebaki vérité te na bloqué oyo azokoma mwasi to mobali na bloqué te tika na tiko na live oyo keloko na oloba botapotelenga live na besoin batapotage botia bakado pour live nange ezala makasi ndeko ya papa leki ndeko ya papa ya mama leki ya mobali nanga
Kombone ezalaki tonton Olivier. Tonton Olivier. Donc de quoi papa, il y a papa mobile à maman les kinangana. Soki maman a kezando. Tozaki ebele na lupango. Mais abanda koti sanga na chambre na ye. Ao sanga makambo salite. Azalaki na sexe ya munene o je n'ai pas vu dans ma vie. Azalaki na nzoto munene o makambo na zolo bazana mwasi, azana famille, ba ebi nzoto ndenge nini ezalaka. Abanda koshi nanga. Azana sexe ya munene makasi. Autant zo mwasi o kokati. Mais je n'ai pas le choix. Pezaka mwana oyo okoko papa ya mobile ya mama leki nanga yende azaki lokwa kade na bango balingai na libota na somo balingai makasi akoki loba bofe bayoka po mobile ya mama leki nanga azaki nano na possibilité te kokende kozwa ndako afanga na famille na bango nakoloba nini pona bebisa libala mama leki nanga bisika mama leki nanga ka bisika na ndazo ka mbongo ya otangisanga ka bisika na ndazo ka biloko kolia tina komi na comportement ya kolamba ka lokola mwasi na lela kolamba ko sa musala nazo sunga mama na ngana mama leki nanga na musala nazo sukolela ke bana bazo ke me classe de mama leki nanga kolala ngabi mama tika na suka baleki nanga na ko sukola baleki nanga ba ke classe baleki. Mais lelo na solo kana bana wana te, ça me fait trop du mal. Baza bana o ngala ko lisa bango. Eko sala na eko kima kuna. Na eko zonga susu e pa koko. E pa koko nanga. Famille ya leki nanga. Famille ya papa o babota leki walandina na mukongo. Bazaki famille ya mbongo. Tata mwasi na ye azaki mutu munene na ba conférence ya gouvernement. Na buta po bazaki baboa. Famille bif. Komba papa na ngana mobile ya mama nezaka bif. Oya bota leki na nga. Komo nezaka bif. Na famille les asumani. Famille na bango bazana mbongo. Tata mwasi ya mama ya leki nanga wana ayeki sangani. Ayeko zwa bayeko futa mbongo po bazwa leki nanga ya mwasi. Tozeka mibali. Po bazwa leki nanga ya mwasi. Bapesa mbongo na famille. Bapesa mbongo epa koko nanga. Leba pesa mbongo na po ba retirer leki nanga ba futa mbongo makila ya mama nanga ba eko zwa leki nanga ya mwasi ba eko kena leki nanga na buta. Elle très belle femme. Taka nga za kitoko bomona nga nango za kitoko ya mama ya buta nga. Elle est tellement belle. Tellement belle. Na sengi famille ya mama nanga. Bapesa nga ta mbongo ndambu esunganga. Bapesa nga pas même ata $1. Même mbongo libende baboela nga. Makila ya leki nanga. Makila ya mama nanga. Me batali atanga te. Kito pesa pe mwana mbongo eza leki nepo encourager ye. Me bazwi mbongo wana bakaboli na famille ya mama nanga. Nanoko nanga oya suka tozaka presque ba âge moko ya zaka mwa mukulu nga zaka âge azwa mbongo. Me nga nazwa ni eloko. Nazwa ni eloko ni 10 francs ni 0.5. Na loba na lemba na tika nanga. Alobi mbongo na yo
mbongo tokopesa yo te mpo mbongo oyo ezalaka droit ya bana te, eza droit ya famille, donc yo oza na droit ozwa mbongo te. Bapesanga ni mbongo ya libende, mais bapesa noko na nga waza cadet ya famille na biso, ya famille ya bamama na nga tozaka age ya musika te ezaka mokonga me ya zwa, mais pourquoi bapesanga te? Leki na nga komone Mireille ana Kinshasa, bakenda na leki na nga wapi na Buta, kokendene na Buta wana contact eza te toswa ndenge nini, bakoswa na leki na nga famille ya mama na nga, famille je vous dis vérité ya mama na nga, bakoswa na tata mwasi ya leki po azwa mwana po bapesa tanga telefone asolola na leki na nga, jamais. Po ba solo na soata na leki na nga, jamais na solo la te. Na ibite so babando banga pourquoi. Mais babanda ko solo na leki na nga, babanda solo na famille bisiko ba mema ye, bango ba otala kaka. Siko babanda otala nga te mwana etiki, mwana baboyaki papa na nga ya ko retirer nga. Bakanisa keta bola mwana te baboya mbongo papa na nga po a retirer nga. Mais pourquoi baboya po papa na nga azonga papa nga zaki muto ya mbongo? Pourquoi baboya? Ba mama, pourquoi boboya? Mais makambo bando le karanda kwa na violence bo bando yeba te. Mais tant sous cela qui n'avait pas papa na nga, mais tant sous lelo na zata PDT. Betam sous le long nazata homosexualité. Ce n'a qu'une date pas papa na lubumbashi. Pour papa ngaza papa bota bani belé. Mais tellement batala ki ka mbongo baboya ki ngana ke papa nanga. Mais ndeko nanga kasi bake na ye. To solo ka setala ndeko nanga contact ezala kati. Ce no lo balokuta nzambe lo monanga. Leki na nga kenda kipede yango pesa nini kipede eye kokola moko na kimi na ke na famille ya mobile ya mama leki na nga na ville balinganga makasi ti lelo balinganga nzambe apambola bango lisusu nzambe penza apambola famille ya mobile ya mama leki na nga famille sindani nzambe alola apambola bango makasi parce que balinganga grave bayayana balia nanga balala nanga bakonsideranga nini nyonso mpe naza mwana moko nakola trop na étoile nakomi kokontinue vi nanga nakomi kokontinue vi nanga naye kokutana na délégation ya mondele tozali na fille moko boye ya moboa azalaki parenté ya famille ya leki ya papa na ya leki do ayebaki famille ya papa ya leki nanga na Buta kombone Aisha azalaki mwasi ya mondele kaki connaissance lokwa na kangambaka na bato ya ngaza mwana oyo mama leki nanga akolisanga melele na bima na kola na famille ya libanda nakoki kowangana te bolamu asalanga bolamu akolisanga bolamu atangisa so na wanga naza un grand melele na bimaki na age ya mokena tila age oyo nakoli trop na famille ya libanda naye kokutana ndeko wana mobile nazaki na bamituka ya minene bando bimakisanga ni bunya ba moni tellement ezosimba te na wana na bandi kosa musala suki bandi kofuta na sobi ba moto na nga bato ba bini nga na kisanga na bato tamba ba moto na lata ba bijoux donc vie na ngeza ki tellement bien
après naye kobima nake komata mutuka il fallait mobile ya yaya wana akende baya bunya na mutuka na bango nga na ebisi garçon moko boye Jacob petit frère ya mundele wana nga bisi te plaît na besoin nakende pe nakoluka ta vie nanga parce que awa ezosimba te naye kolala na famille ya papa ya mobile ya mama leki nanga na ville po programme il fallait babima na ntongo nakende na mutuka na to voyager to ya bunya bah ma chérie, la vie c'est très compliqué. Ma famille botika kosa makabo eza bien te. Tozo bimalelo ba victime ya famille, tozo bimalelo ba violence ya famille. Parce que bolinga koyoka biso te. Pena ajo na lobani ni papa te mama te na okelela nani. Mais maman leki nanga na ko lobele te pona bomele libala po alingaki anzima pete côté na ikuna libala na ngaki beba pour famille mobile na ezaki moi matata pe elingaki beba je supporte ça moi-même. Après koko nanga ya mwasi ayeko ka kenazoki mana voyager koko nanga ya mwasi ayeko la nanga na parking on a aucune information je peux tazo voyager koko na ngai kobotola nga valise po koko na nga mwasi alinganga pe makasi koko na nga mwasi alelanga fort oko voyager tenga bikoko na okende na nga ozo voyager nini famille mama na famille mama no leki azana makambo nyonso eza pe koko no pesa na gouvernement makambo bozanga ka kolia tozo kende na bikoko na okende na nga parce que mutema na nga boyebi te eloko epasaka boyeba te omena kena libanda koko nanga abotola nga valise koko nanga abotola nga valise bilamba nyonso na bikoko je peux pas mundele wana Jacob wana leki mundele wana mundele na komona ezaka papi leki na ezaki Jacob ayekolo ba chupe to meme suzo yote po famille za matata po famille nanga même famille ya mobile ya mama leki nanga ezaka trop matata po balinganga makasi abi no kokate po famille eza trop matata tikala kaka na lele nga biya ya memanga kaka to kende kasi te abi okende ndenge nini oza pe na bilamba te nyonso ba botoli yo linga kolata siko ki ngabi na okende boy na otala chemin na kenda ni bilamba ni eloko na kenda bongo siko mundele wana akipanga ko banda kisangani na nzela tina bunya na leki na ye Jacob tofana na carrosserie mutuka bango zaka ba mituka minene wana minene bando kende kisangani bunya komema basaki ya madesu ba mituka mindele mgo za kisangani minene tofana siko na carrosserie ba mema bato ebele na ba biloko musu ba tibiso tofana siko na carrosserie likola basaki toke bunya tokomi na zamba ya Mambasa bisika ba boma bato mingi bato ba binzela kisangani bunya bayebi ba matete eza penza la nzela bozo leka penza bozo gumba mutu bino batu boza likola carrosserie bozo gumba ba passager bozo gumba po matete beta bino te nyoka ya noir abima na matete nyoka wana ayaka kokwea na katikati ya makolo nanga na carrosserie tous les têtes yaya nazaka mwana elaka naza mwana ya nzambi o lukanga na mabe ozwanga te edinda bo lukanga ka bosanga bola mais si tu viens pour me décrire ma vie okuta na nzambi ya baorphelin nyoka wana ekwea na katikati ya makolo nanga na sota carrosserie taka mutuka mune na sota na kwea na se ba mama bazaki ya mutuka ba musu makolo ebukana ba musu bazoka yaya nabima sans faute nabima sans faute ti ba eko boma nyoka wana to ko continuer voyage bunya na fanzo na bunya na bando fanda na famille
na bando fanda na famille boyo kanga bien na bando fanda na famille ya leki nanga. Donc famille ya papa ya leki nanga na Bunya, famille les Asumani Nzambe pambola bango babokola nga malamu na Bunya, famille moko ya mbongo makasi balesa nga bien, famille les Asumani ba Ibrahimu banani ba vovosi Nzambe alola mona bino mabe koma kana famille na bino te bazwanga lokwa mwana na bango bandeko wana balelanga fort bapesanga na mbongo ya business na bandi oteka babalon ya ize na bandi koteka babalon ya ize nakomi kokende nyanya Bunya tata mwasi bavovosi wana apesanga balon ya ba ize famille les Asumani na famille ya leki na biso ya leki wana nanga na voyage ti na Chomia baki ko esproke nga kuna bato a Chomia baibanga na banga siko kozonga na famille wana na ko expliquer tata mwasi nini na ko expliquer ni biloko ekenda baibanga na boma nzoto na banga nanga kozonga na tingama na Chomia na komi kosala vi na nga na Chomia na baema kuna kaka Nzambe osusu ya mawa azongisi nga na Bunya na eko kende susu tata mwasi na eko pesa ngesu mbongo mususu afungoli singesu ba ballon na bandi koteka ballon ya bilamba ti na eko voyager na eko kende Beni na fandi Beni muke wana na eko kende na moni mwa mbongo moko esimbi ngabi bongo yo na kikoluka ngota coltan na kikoluka ngoka sata coltan lokwa bato babi coltan zo na zama mbongo na ngana kende lokwa na kenda ka mangrojipa na eko kende mangrojipa bato ya este baebi mangrojipa bisiko coltan banda obima na mboka ba mai na eko voyager kuna na komi na eko kuta na ba mai basani babotola nga mbongo ya soki Satan alobi a combattre yo soza forte to ko ya okufa mais soki oza Nzambe okufa te babotola nga mbongo na tikala maboko na makolo de naza mwana na lela mingi na vie naza mwana na eko bela motema na ba stress ya vie ya violence naza mwana na violame na famille na nga naza mwana na violame na ba camarade ya famille na nga après na violame suna batalibanda la vie c'est très compliqué totika Nzambe ayeba kolimbisa bato après les menacé nga na bazwi bambongo ya coltan na komi koluka sikoyo yaya oto abando fanda nsima ndako bakoko na biso bisika na bando na kola epa koko na nga baya moko bando fanda nsima bazalaki yaya na bango azalaki docteur munene siko aza na mboka na mandrojipa wana na ye koluka bacontact ya adresse bisika yaya wana azalaka boyoka likambo ya somo na ye kozwa contact baye ko adresse nga baki kokomisa nga liboso ya porte na moni mpenza ndako azalaka na ndako kitoko makasi moto ya mbongo makasi na ye kokoma na ndako wana na ye kokuta noko na nga kadete siko ya libumu ya mama na nga azalaki camarade ya petit frère ya docteur wana sikoyo bazaka penza bakola penza ensemble bakoma ekoma lokwa famille ye pe azalaki siko na famille na bango na mandrojipa na ndako ya docteur wana noko na nga amoni nga boye kadete ya mama na nga na libumu ya suka ya mama na nga wana bavoyage na nyonso na osala nazaka ni na contact ya leki na nga ya mwasi
nazaka nini na numéro aleki na nga ya mwasi tosololaka te famille pe pesanga contact ti après leki na nga ya mwasi azoyeba te ke na botama na yaya moko boye ifale ata naluka yaya ngo wana mpo nayeba ata vi na ye aza ndenge nini o naleki na nga akende akolukela nga ndenge nini akoluka nga ndenge nini naka na pasi na motema boyoka nalinga okosa te na nga naloba vérité parce que je suis quelqu'un de Dieu. nakoma na histoire ozotuna yaya nakoma na histoire ozotuna wana se bomoni nga nakonsideraka bato ya libanda mingi parce que na mwana nakola trop na bato ya libanda na mwana nasungama na bamama bazaka yanga te naza mwana nasungama na bapapa bazaka tata na nga te le soki bozomona nga na age oyo il faut bokumisa nzambe botika kokritike nga botika kofinga nga ke pede wana pede naza mwana ya témoignage ya nzambe naye kokoma na ndako ya noko wana epa docteur wana noko na nga wana aye komona nga noko na nga mbala moko achange elongi noko na nga akangi elongi abi oye kosala nini awa abi noko naye koluka kofanda ti mokolo ebele tomonanaka te okoyamba nga te bona ozotomboka esubu naza na bastress bauti koyeba nga fandisanga oyoka nga te il fallait pas oyawa aweze pa batu nga pe bayambi nga awa tozotia charge na famille ya bato nga de yaya te nzambe alola koboma nga lelo te fo nasunga bana ya ofelina fo nasunga franchement mwana ya suka ya mama na nga noko na nga yango bandeko na nga bosouteniraka nga mpo bopesa nga courage nasunga baorphelin parce que je suis témoignage de Dieu naza orphelin ya nzambe noko na nga na abandi kosala nga problème na ndako ya docteur wana na ndako ya camarade ya yaya na ye nga bisi noko na nga yo pe mopaya nga pe mopaya sikoyo yozoyina nga esi mwana no ndenge nini soki sikoyo nabimi amangroji pa bamai mana okima wapi bamai mai bobeta masasi naza mwana nakola trop na bamasasi meme la nazaki na bunya nasi namona neti bakata bato nayebi awa kingo ya bato awa so bakati ezanga na bamikola lokola ya taba nasi namona baokata moto boye liboso na nga baozokisa liboso na nga baopasola moto liboso na nga namona ngo na vivre yango nakola nango même na mandroji pa namona ngo napasa ngo noko na nga nakomo menase nga na ndako ya bato oyo ifale nabima ngabi ya etika ata na pema ake kosolo na camarade na eleki ya docteur wana komona ezalaki Jeff bake kosolola camarade na bitika kaka ye na osola na grand frère na nga akotika ya fanda quelque temps après ayeba neti akoluka mwa ya kende noko na nga akitisi motema camarade na ye wana ekomi na butu akotelinga bisika na bato olala asalinga esu makambo asali te ngabi nayebise Jeff mpo nazosanga makambo boye naza na pasi naoka bien te naza na douleur ya mbongo abi soki olingi te obima parce que noko no propre kuta olingo te olinga te ofanda akomaki moto ya kopesa lisusu nini nzoto epa camarade anoko na nga Jeff wana aza lelo na Kisangani ti nayeki komona je suis fatigué de ça naye kobima
na continuer chemin. Na continuer chemin. Ko continuer chemin na ngana na lobaki oye koya eya. Lokola nzambe oya bikisanga na accident ya nyoka na mutuka ya kisangani buna. Ça veut dire que na okufa lelo te je peux continuer. Oye koya liboso na banga ngesu le côté. Na bimi na lopango na bango na komi kokende zamba na ke kokuta na mai. Na zi violation ba mai misato. Balalanga de oya silisi oya bandi. Oya silisi oya bandi. Mais moko na kati ya ba mai wana. Yaya eza bato nso bakoyi na vie. Mais basali le likopa, mais nzamba otindaka moko na kati ya banguna wana a sauver yo. Nzambe atidelanga ka David na kati ya ba mai wana. Aiko sauver la vie. Tokomi kofanda na ye, tokomi kofanda ti alobi ke omoni ne tozo fanda vie awe za pasi. Omoni biso ba soda biloko tolia ke za bien te semi na lokelo mbongo o continent mboka ya Butembo o kenda tano na Butembo. Taka ba mai ya Congo kuna ya kote ya Afrique kuna ayi kote misa mutuka moko bwe bando kende Congo ya ba soda abibo mema mutu nanga oyo bokende na ye. Donc on a bimana mituka mai wana na chassé na ngai bilamba na mutu. Mon orphelin a continué le voyage. Si le quoi na yaka kokoma na Butembo. Le na komi na Butembo nzoka mai wana apesa camarade ne a soda mbongo po apesa nga. Nde to komi na Butembo apesa nga ba mbongo le quoi ba $500 boya. Le quoi ba $500 apesa nga. Na ke kofana na hotel moko wana na Butembo na avenue Ngulu. O baza na Butembo bayebi kote ya Ngoma nene. Na ke kofanda na avenue Ngulu wana na futi chambre moko. Na komi kofanda wana ezalaki ya mama moko boya mundande na mata moto sima. Ezalaki ya mama moko ya mundande azaki sikona ba hotel. Après ndako neka na lopango wana azateka ba mbandule, ba bière, ba restaurant, donc après ba chambre ne hotel. Na ke kofanda na lali lokola dejo mama wana abotaka mwana moko ya mwasi kombone Grâce ya mundandi. Babando benge mama Grâce na avenue Ngulu bato Butembo bayebi histoire na obeta. Na fandika dejo na hotel wana mama wana alobi na moni yo oza na famille te ngabi te na famille te oza mwana oti wapi ngabi na mwana botami na Kisangani. Na bandaki koluka vi na uti kote mandroji pa boybo na komo expliquer mama abi pasi mama na ya mundandi abimisanga na hotel na ye aye kotianga na ndako ye alalaka. Azaki na 3 chambres salon moko ya mwasi na ye moko ya ye chambre moko za vide abando tiaka ba kezi ya masanga na bambandule. Abimisi ba bidon na nyonso asalinga chambre ko sumenga matela nini atelinga na chambre abi à partir de lelo okomi mwana na nga boyoka lisolo. À partir de lelo okomi mwana na nga. Nzambe abano balokota nga ba mama tro balokota nga na vie na nga parce que nazaka mwana ya ba mama. Tokomi kofanda na mama wana azaki na bato misala azolinga tate kutu na samu sala bisi mwana ne ya mwasi abi omoni oyo azali yaya na yo mama na lobi omoni nga pe vina nga kindumba mingi na sala tro na Kisangani abando patela nga ba Kisangani ba vile ya Kisangani abandi na bando ki oteka ba madesu kuna na bando sala nini donc nazo kosa famille nga boyo ka histoire mama na bina okosa famille nga po mama ne azaki en vie baleki na mobali en vie bato nyonso en vie na Butembo kaka me bando fanda wana te bando fanda na avenue na bango na avenue Salongo kuna de famille bana ofanda. Après alobi nazo sa famille nanga oza mwana nanga o na bota ye na Kisangani ya mobali parce que ko bota e yaka lisusu e pa nanga te po mama na bota ka moko de pa bota mwana na moko de bomo ekangana abota ka lisusu te
tellement famille nanga ebaki nazaka osaki ndumba bakoyebaki oza mpenza mwana nanga mpo bakoexplike nga mpo ye nde bandokipe famille na ye nyonso azali na mbongo. Mama wana akomi kofanda nanga, mama na ye aexplike ye abi o mwana nanga na bote na kisangani na ba koexplike bino nga mpe na oloba nini état de faiblesse te na ndimi kaka na oloba nini na ndimi le na ndimi wana tokomi continue na biso tokomi kofanda mama na ko voyager a voyager kasindi po ke sa ba stock ya bambandule mama na zwi responsabilité ne nyonso atikeli nga bakilia nyonso bakoya ezala ya hotel ezala ya chambre bato bazala na veni ngulu wana na ngoma nene na se ngoma nene boye bayebi histoire ono obeta azotikela nga de aconfie nga nakomi kosunga mama wana akoya mwana nga comptabilité combien azosepela pesa mwana nga oteke nga moko na tekaka botenga mi mama na teka te point mama na akomi kosombela nga na ba bijou ya argent moto abandola tanga bijou na vie nanga wana nano na ba este mais na kisangani nga moko na bandola ta ba bijou pe na yiki kolata bijou après leo nazobima ba este na ozonga kisangani de vie ki na yesu kosimba makasi boyoka histoire to koma tina page ya kozonga yesu kisangani après mama nani mama wana ake osomela ba bijou ya argent kolata nini hotel nezaki ba boss ya minene mine ba mandrabi ba boss mandrabi ya bandande na minene mine ba bando kota wana azo présenter ka mana nanga déplacer nzambe apambola nga nzambe ba relation ya bato mbongo ebime pa mama wana nzambe apambole na sama bili depuis na bima na ndako wana nazoka na relation ya bato malamu bato mabe penza ya boye ya chini chini baza pembeni nga teka bato ya mo depuis mama wana mama na tito fanzi na yebi comportement nga bi mwana nanga na tonga ndako moko awa mais il fallait na lakisa yo po biso toza ba voyageur tamsu lelo na kokufa ezala ta souvenir yo na leki na yo na mwana ne akomaka ya Bozo comprendre. On a bloqué Nadia. Ma maman bazanga mutu ya koyoka. Aza go finga nga pedi. Tant so boko bota pedi, tant so kutoza mutu masumu kutu kolekanga. Au moins tanga pedi. Na komi ko continuer na mama wana. Mama na bimisinga akikola kisanga ndako ne kuna kote église. Tala lopango kitoko atonga. Alobi mwana nanga. Ko eza ndako nga batonga. Ndako ifona chango kombo na yo zwa niveau maman yebi nga te na vie abota nga te na vie mais asaki nga considération na famille ne pe famille na elela nga fort baleki na mobile ezaka oncle noko oncle c'est ça akelo kisanga ndako wana azwi kombo na yanga atiango na buku ya lopango wana abengi mama ne abengi noko ne ya mobali Olivier alobi tala oyo na tie kombo mwana oyo aza mwana nanga nde bakosungana leki na ye bafamile mpe bazwi nga bongo balingi nga bongo bakonsidere nga bongo bandimi baboya te tokomi kofanda mwana nena botane sikotaka ba héritier ya famille mutu ezaki penza kende azonga bima azonga kende azonga menga nazaka wana nakosala kaka wana ba osero wa église nga kaka awai nga natingama kaka wana ya l'autre jour na lali boye na lamuki nayoki motema ezopelanga moto ngabi na butu na lala bende mutema pelanga moto nini bwana nzaka pe mo mutema ngo esala ka bongo esali ka bongo esili mutema zo pelanga moto to lamuki ko ba sete to fandika lokwa boyebi na Kongo so lamuki bo fanda mo ekiri bo bobeta mama solo mo ko brosser to komi ko solo wana mama na zolala après mutema peli moto la singi petit tsa na nga bileki na nga ila mai ayelinga mai na fer ya nini kasi
Nabi leki nanga mutema moto nazokoka te leki nanga elinga mai na sisa ka verre mayo te na kwemba moko pu koko ya wana c'est une explication tu m'expliquer kinga ndena kinaola mukana hôpital mama akiko benga siko mama na ye mama na biso poza mama na biso akiko benga mama ya koi kotoyo mama bimi kuna la liputa moko aye mwana nanga a paniquer bato tele nyuso balamuki mwana nanga ameninga akiminga na hôpital oyo ezaki hôpital ba to fungwana na Butembo avenue Ngoma nene ezaki hôpital ya privé mais bato nano bazaki ba opérer bango te ba meminga na hôpital wana kokoma na hôpital ba mekanga ba eza appendicite et pasuki na libumu. Docteur na salle abi eza appendicite do c'est aux 8 ans à okufa to côté na salle docteur salle opération ya yanga ba pasola nga libumu même niko tokisambeli ba pasola nga ngo libumu nanga ba opérer nga na tongwana na poko na fungoli misu à partir ba 16h na ko fungola misu 17h30 gaz ebimi docteur ekamu sabi mais moi noyo ndenge nini gaz ebimi ka lelo mais ba gaz ezoka 2 jours ba komi ko boya ko pesa nga biloko docteur azobanga bi non to mekana ko continuer ko pesa ba tito ko su gaz mususu nga bi docteur na mais na sina pointé te na sina sumbi mukinza boni bozo bomanga na nzala ba bité pour gaz epende sala ka 2 jours pas sente no meraka bati na 2 jours ape mukinza moko ya frakata eko bima tika na bloqueur azoseka mukinza na matsabino sima ndeba eko pesa mama wana yaya mama na sepela lokole loko moko mama na kanganga na libumu akanganga na nzoto mama bandi ko sambela mwana nanga nzambe za malamu mwana nanga ka moko yo mama na lela leki oya mwasi wana abando bima na hôpital tasi mama na okendinda kutemeta lala tu hapa sitenda tena kunimba mukubango analamuka mwana na to bando lala na hôpital na mbwane ya muke na hôpital bozo décret bénédiction. Donc nga naza mwana nzambe ya bozo desina ngate na prometa abino pota nange bika kutu na bakisi te nazaka moto moko na banga kakomela kisi na boka kakisi na sambeto ya hôpital. Donc ceux qui mama abimi kaka temana na Butembo batekaka bambandule ba mandrakwa boyebi ba mandrakwa na lela mandrakwa somo eloko moko beza kwa buyi ba shufango boye bateka ba fleur boyebi ki mandrakwa eza nazo bima na hôpital sa docteur nazo saka démarche mukia ndoka na kiko beta na nga vera mandrakwa nazo na hôpital kimia kisi même kolo bazo ko tokshono hôpital nga bakuti tala ba kisi docteur yo mwana yo banda mera kisi te ngabela banda nga ko banga akoka kisi te lokwa na bima je suis vivant jusqu'au short lokwa na yiki ko bima siko na Butembo wana mama na yiko pesa nga mbongo bi mama na za besoin business na otika ka boita pesa nga mbongo 2000 et quelques dollars avec nego sa mbongo na yesiko na Beni na lukandako na fanda wana na komo sala na salon na Beni a face ya casino ya métis moko boye métis na pe na kutana na mama métis na lelanga fo azaka na poto donc ya kaka na Beni azongaka métis na trakanga fort azaki na bana misato lokwa via Beni bandi wana via Beni bandi na zobomba ka mbongo na ti lokwa na ki kosomba bafumbwa na kende nango Kinshasa ndele nego somba bafumbwa nde na ki kozwa ba problème ekutanga na mama kulutu nanga nde na kuti ba problème na mama kulutu nanga mon nde na kuti on va to go to your shopping now so you know. OK
na ye kokutana na ezwi ba problème wana na ye susu kosala nini nzambe apambolinga muke na Kinshasa wana ti na ye kofungola salon nange ezalaki en face ya ndako ya Soni Echomo na Beladom entre ya Kimwenza boyoma o vie njoro ayebanga tongo epa Fali vie njoro akao moko Fali kaka moko apesanga mbona fungola salon na ngai kitoko likolo na lalaka ndako salon na se natekaka masanga vie komi kokonza l'air Soni aye kofungola boîte na boyoma na Kisangani na salon Soni mwasi ya Soni mama Agnès aye kopropose nga il fallait que de Kisangani to signer ce contrat de biloko salon teka to futelo avion to signer ce contrat de bisika ou ba contrat e bandanga na vie mwasi ya boyoma ko signer nga contrat ba lukile biso avion wana ba héritier watana bebo kepe ko beta musique ko nogire boîte nga pe nazo kende ko nogire salon on se comprend papa moko malamu Soni Echomo alinganga makasi na mwasi na ye yana kutanga bato mbongo nyonso balinganga bosalenga jalousie te naza mwana elaka nde ko na iko matamvio na iko kikisangani Kisangani na famille na iko lukanda kunanga na plateau na komi kofanda na zongi pe na famille papa na nga na ville wana po bazanda ko munene lopango munene za na ville na komi kofanda na famille papa na nga na ville na fando na famille papa ya mama leki na nga balelanga fort balinganga façon moko bokonzi mate famille papa Martin wana balelanga fort siko tata mwasi ya famille ya papa na nga wana yende na balusa ye mama na nga parce que alinganga na bolingo ya vrai le seul naza na moke yende aliaka yende na bimise lokwa mama na nga na famille ya mobali ya mama leki na nga oyo akolisanga ndeko ya mobali ya mama leki na nga nde akoma mama na nga akobenganga 7 fois par jour 10 fois par jour na ba voyage na nyonso naza na numéro aleki na nga teo nazwa pe contact aleki na nga teo famille pe pesanga contact aleki na nga teo nafanda na nga nakola na nga na famille ya papa ya mama leki na nga wana bakolisanga bayambanga na bolingo kitoko baya bebe baya sindani baya lisi wana nde akoma kwa mama na nga merci beaucoup après l'heure na ye contrat Soni ekosila na ye kozwa siko nzela ya kokende Uganda na ye siko kovoyage Kampala le na voyage Kampala tellement naza mwana elaka mboka nyonso natambolaka esimbaka nafandi Kampala na ye kosala pa président Bahati ya Matonge nakomi kosala na mama mwasi ya président Bahati wana ti lelo mama na alinganga ti lelo mama na tindelaka nga $1 na liaka na nga naza na poto nasala epe ya président Bahati ne pa mamagi mama na bosse na linganga façon moko je n'ai pas vu le nakoma kaka babuka salo ezaka moke bafungola salo ekoma monene mpo na nga nakomi kosala suki mama ya mondande akufa na malade akufa déjà akufa depuis longtemps tobanda kosolane na bavoyage na akufa ne déjà après nakomi na Kampala vie ekomi kosimba mama Magena afutelinga ndako ya kitoko afuti garantie mwana na ye aza tosolana mwana na ye nasungaka pe tokomi kofanda na nani tokomi kofanda na mama Magiona na Kampala tofandi akipenga mwana na nga afutelinga ndako lisusu vie bandi na komosala suki na Matonge wana succès ti na ye kofungola salon na nga moko
kofungola salon na ngana na ke kofungola salon na ville kofungola salon na ville bato ba yebinga baza salon succès ba homme ba bato nyonso ba ko soma mituka na kisana ba komela na salon na ngana ville ba melela kana salon na ngana na bandi succès na ngana succès bandi succès bandi nde bato ba bandi ko proposer ngo kende poto te olingi ki réfugié te pona bino ki réfugié ndenge nini na kupa na bina na ki réfugié ndenge naza na mbongo na musala na ngana ke koluka nini kuna ba makambo bino longi mulayi wana ti muko musu bato be insister na ye ko kende na ki réfugié kokoma kama mukona koma na ki réfugié wana mokonza ba réfugié na Douglas amona nga ba bi demo wana na sina tandi ba bijou koto ya argent bato ba binga na Kampala banola ta bijou fort wana succès ba mindele nde makambo ba mindele bakimanga kaka pona makambo ya sexe na kolia bango mbongo mais soki komi sexe na changer le bango na zongeli bango jo ba mindele soki na changer le bango mama ya matongi ya ebido ba mindele babandaki oya ye oya zongi oya ba endie banani ba endio bateka ba bijou na ba panya molo wana bazwa kolukanga bolingo mais soki komika magoda na changer face na bininga ko balusa ba ti lokola na yaki kozwa document ya ofele na yeko ya na poto lokwa nzambe apambola nga na visa ofele nazaka ni réfugié mais na zwa donc kombo na nge bima na bureau ba réfugié emergency case ya naza mwana ya emergency ya urgence bato bazoli sanga chupete mais kombo no ba affiché na HR kuna ndenge nini ozo kende te kende na ngabe ba ko affiché kombo na nga za réfugié na koma ba benga na ba affiché kombo na nga ndenge nini bato mutu mususu aye chupete kende na kuna ba affiché kombo na HR o makambo na loba na bato mususu to ka bango dossier moko bazawa na poto na bato ya Kampala na bato na ya na bango baza pe awa Nabina okende ndenge nini naza réfugié tabi kende ba affiché mukomo ba tika na kende kokota na porte wana batiaki ba gardien de avant kote foza na rendez-vous le na komi gardien ba tuninga oye ko sani ngabi te ba bengi nga na bi ba komi koma bi kombo no nani ngabi kombo na nga Choupette yo ba luka yo bomoni diane o aza mwasi ya mundele o akomi commenter mwasi ya mundele o asala nga pe bolamu ebele na vie ye uyu akomi oui ba komeli nga image lega na komi na porte yon te Choupette ba kotisi nga ba moko ba yeko ya mbanga na porte ya se oza ya nzambe ozaka ya nzambe ya yango bozala dessus te na vie parce que ozo ba choc na vie parce que ozo violence na vie yeba ki nzambe ba violence eza ozala likolo na yo akotika yo kaka olelaka te ya l'autre jour akopangosoma ya misu lokola ba na zongi après kozonga na salon nga na iko bete bato nga gérant nga yango boss yo za kana chance ndenge nini yo za réfugié te biso to ndenge nini ba ke otie emergency kesi nga binga za camarade na bino te wana na oso na gérant nga moi c'est kitoko na salon Denise abi boss lekeli biso ndenge nini yo ba bengi mais biso bato toza déjà na ba statut ya Uganda mais tozo zo dossier te poani ba benga mais ndenge nini yo réfugié pete nga bi ya eza makama nzambe te bolanda ngote botuna nzambe après président na biso bibe nzambe alola pambola ye président akengela ba PD na Kampala nzambe alola continue ko pambola ye atelemaki nanga a souteniraki nga ba homosexuel baninga nanga ya Uganda na koboya bango te baliaki nanga basepelaki nanga basekaki nanga balingaki nga neti naza pe bayambaki nga na motema mala après ye bibe ye président na biso na akeko luka mutu mususu albi na komi na aser lobi nango aser ye na salon alobi toza na besoin ya liste ya famille na yo oyela ngo biso na aser bozwa histoire nga na obetela bino toza na besoin ya liste ya famille na yo nga siko na famille wa te wana pe leki na nga tozo solola te toza na contact te na eko benga leki mwana ya mama na nga leki oya bokola nga
mwana ne auti Kisangani aye na Kampala. Mwana mama leki na nga aye na Kampala aye kotala ngabe o Dieu fait les grâces nzambe azamala le photo kena leki na pe na poto na memi leki na nga na lakise place a kosambela na église ngabi tellement ba défaut na nga ba mabe na nga na salaka tellement mundele tozaka mundele moko abima poto aka kotala nga na kolinga te obano mona buzoba nga yaya na yo au moins na futele hôtel na villa pembe na salon na zui sono ya restaurant na lukele restaurant ko déjeuner ou ko le 12h tina pourquoi leki na ngabi ça va problème ezati après na keko l'accès église na katui bisika nga na sambelaka akomi ko sambela kuna mais leki na nga wana esusu akeko baby seranga esuku ne pas ba pasteur akeko baby seranga comment lega na ebiseki awa tozot nazo memona aser nazo memona aser il faut ko sake mama akufa ponga ba ebi déjà mama akufa yo il faut lo babongo po ba eba ki ozaleki nanga na ya leki nanga ntini mukola ko kene na dossier po akede ko lo babongo leki nanga ake na église ake ko sambisa na église botala akoma nendoki azoba na loba mama nanga kufa na mama nanga kufa te bato bazara kupa complexe na bayebi histoire no ya petit frère nanga mwana mama leki nanga mwana nga na kolisa na kosukola na ko lati uniforme ok classe na ko sale makambo nyonso mwana yaka ko menacer nga wana liboso ba travailleur nanga mwana finga nga mwana Emilia nga liboso ba travailleur ngabi yaya ngande ngini na koloba mama na akufi eza pona dossier na Kampala kenda bongo pona kenda tana na poto leki na nga benga famille ya mama na nga kuna benga mama na keye mati banzima nga pete bayoka nga te bayoka ka mwana na bango ne eloko esala kisu séparation to solo la te sunde yango wana banzima kaka mwana na bango oya lobela bango na Kisangani bato na nga musana sala une semaine à yaka salon te po soni na ville wana na ba respect bato ba pesanga na sala une semaine à yaka salon te bato ba osala kanga bazo pesa kanga ba na otita chauffeur ake gozwa nini ba compte ya salon aina mbongo na ndako kaka bongo humiliation gérante na ngabi ayebisi leki na nga makambo zosa penzo za frère wekenda bongo leki na nga ngikoyoka te leki na nga akomi loko akoyi loko milimo mabe ekoti akomi matata ngabi ya na peso restaurant place à bien oliaka place à bien olalaka na ville place à bien makambo nyonso eza place à bien nalaliso nzala te nakoma na nga pede naboyi komema kuna na ndako po makambo salite na okotisa bamibali omona te na peso respect nyango na fanso na te mais yo susu komi kofinga nga boye koemilie nga boye nga ndeko na yo leki na nga nini yango leki na nga ngikoyoka te ti lokola yaka kozonga Kisangani nga na tike na nga na Kampala lokola nayaki koya na famille mosusu na poto na bimisi famille mosusu ka tata mwasi na nga lokola noko na nga lokola lelo nzambe apambola biso to na mboka swete pe nzambe akuma mapoto za na kimia balinga nga pe makasi atili histoire ya fi na nga yango wana le nakomi na poto awa nakomi kosala recherche ya famille ya bafamille oyo tozalaka bango na bunya mpo naluka leki na nga nakomi kosala recherche ya numero naye kozwa leki na nga naye kobenga tata mwasi mosusu nene aza na Kinshasa famille ya papa leki ya mobile ya mama leki na nga akolisanga aza na Kinshasa bita mwasi lukila nga nini numero mwando na tindi numero tata mwasi nakomi kolo po famille ya papa na elelanga fort tata mwasi nene aluka azwa atindi nga pe numero ne lokola toyaki kokutana na leki na nga oyo yaya naza na buta me nazo voyage nga leki na nga na bomengo nyonso okanisa ta yaya no te oluka ta numero ya yaya na yo te bien si to bapapa moko te mokoki okanisa te obotama na yaya moko boye lokwa nga obotama na ndeko moko boye lokwa nga me lelo oyo na bozwi na yo na banda osenga numero na yo babanda opesa nga te
ngabo bando senga numéro nanga parce que na numéro nanga ce que senga ka bainga ba pesa po bazaki na numéro nanga abi ya na bando senga ba bando pesa ngate. Alors quoi je peux faire? Yango to komi ko sona le ki nanga contact to komi ko solo lokwa pe tata mwasi oyo azwa ye wana akufa vipe koma bininga Bernadette moko famille papa ne tomboka moko basala ye mabe moko basala ye boy azana Kinshasa na zofanda na Kinshasa soki nzambe apambolinga na sungi nazaka pe na motema na te obligé te ke na sunga parce que l'air azaki na bomengo alukaki yaya na été l'air azaki place bien aluka yaya o abotama na été bien sûr toi papa moko ba maman moko papa différent mais je fais tout comme grand frère. Je l'ai cherché. Après, je l'ai trouvé. Mais tout solo la bien. Na sunga kaye soki nzambe pambolinga na sunga kaye. Mais na koki pe ko sunge makasi te na pimela ba orphelon na sunga ka pona sepelisa motema ya moto nga na zabo moto. Moko na ko sunga ba orphelin mais moko na ko sunga peite. Parce que ba orphelin wana ba mama na bango ba lesanga ba kolisanga petit lelo na poto na zaka orphelin ba mama musuna kota na bango ba sunga nga na vie. Mais ceux qui nazu akolia na tinde la kai ceux qui nazu peut quelque chose na ceux na zanga peut na bilanza na ngote pe akoki ko obligé ngati leki na ngato monana ndele na komi na poto na komi kosa ba contact to yeko kutana na mutu moko na Facebook kombo na ye Tumba ngape Tumba to komi kosala bami boy to komi kosula to komi so ya mwasi le to komi kosula to komi sola yo botama wapi on a bato bandi ko expliquer na Facebook de na yeko zwa mwana ya papa na nga ti lelo to solo la ana Lubumbashi ndena yeko zo mwana ya papa na abetelinga papa akufa batata mwasi bazwa ba bien ya papa betela biso masolo na yo metala lelo mbozata na moi quelque chose no ya bolamu ya papa mais moi yo c'est sous ezate mais to solo la ka bien ya nécessaire ko na zana bon moi siko mama lisi on a bengaki mama nanga on a solo na ye azana famille ya mobali ya mama leki nanga alinganga makasi bana ne balinganga makasi ba considérer ngo kwa ndeko na bango nzambe a continuer ko pambola mama lisi famille sindani bo pamboma parce que bo considéranga na mabe nanga boyambanga parce que c'est ça. Yango nga na lobi famille ya mama nanga boyebi makambo ekutanga na vite boyebi makambo na pasa nango te parce que bolinga koyoka ngati na sengi nga na limbisi bino na sengi bino pardon parce que kanda ça fait longtemps koko nanga je t'aime beaucoup parce que yondo botela nga mama ce qui lo naza na bomoi parce que koko nanga bota mama nanga parce que ce que bimisaka zemi ya mama nanga na linga ko zana bomoi te koko nanga Elisa na kisangani je t'aime nzambe apeso souffle de vie bo lukanga na besoin contact to continuer ko solola na limbisi bino liboso ya nzambe oyo azopesa bino pema na bomoi na oyo azobatelanga jusqu'à maintenant leki nanga oyo gangelanga na kampana tellement famille yokaki nga te je t'aime beaucoup parce que za mwana oyo okola na maboko nanga na sukola yo même lelo zo postuler okoma député mais je t'aime dans ma vie oza lokwa mwana nanga oza lokola makila oyanga baleki nanga ya basi bana mama leki nanga Sila Dorcas Jocelyne na linga kabino makasi kozanga bino ezo salanga stress de na linga bino makasi nzambe a continuer ko pambola bino mais je suis en vie mais nazana besoin contact na bino to banda ko solola o famille kondima ona lobi eza ya solo ye na nzambe na ye
Oya kolobeza lokuta yeka na nzambe, mais moi je suis libéré parce que naza na besoin ya maman leki nanga na papa Martin, parce que on a fait beaucoup pour moi. Basala ki bolamu po babanda ki olukelanga ka bolamu. Na lingi bino nyonso libota nanga, libota papa nanga, na lingi bino makasi famille sindani. Nzambe alola continue ko pambala bino. Obo sala kati nanga. Nako mona sute. Nzambe abatela mama nanga na sema beli bisikaza. Na papa nanga. Après na tikika nzambe alola a continue ko pesa leki nanga moi c'est ce courage. Potobotama na ba papa ya bien, mais les loto komi na ba vie ya pasi parce que nzambe na liga ki dik ba ofe. Donc na komisi nzambe alola akumama anetola mapo aza gentil aza malamu pona bomoi nanga. Yango na loba na otika nzambe wana ti. Parce que naza mwana oyo na leka na ba violence ebeli. Naza mwana oyo ki pede nanga eutaki na famille nanga moko te, na famille ya mama nanga. Après boba ya kisima, j'ai accepté parce que ekomaki. Na sengi kaka nzambe merci. Mais famille ya mama nanga na lingi bino, na limbisi bino bien si bolinga nga te. Mais un jour bana na bino pe bakoke quelque part. Papa kozala te, mama kozala te, bakozwa douleur onga na swa na vie. Concernant opesa na ba mama, botika ka soki mama akufi atiki mwana, papa na ye kozwa ye, bopesa ka bana bakenda ka bo bloka ka ba chance ya bana te. Parce que bana ebele bazokoma ba violence lelo na ba famille ya ba noko à propos bino ba mama bobo ya ka ko libérer bana bakende pembeni ya papa na bango. Botala ka mbongo te. Botala ka bolingo ya ndeko na bino akufa atika mwana yo fene lokolanga mwana ya zanga tata mwana ya zanga mama melelo yo taseki bino pardon nzambe alola pesa bino souffle de vie na lingi bino makasi. Dans la kati life tout le monde a dit oh azana milimo kochola yaka no kochola. Moi je suis à l'aise parce que je suis soufflé de vie na luka qui vient na busotote na sala qui vient na nzambe batelinga na vie na ngati le lazo pambolanga ya malamu eza ko dévouer ya malamu eza ko lobela batu bayoka pe nzambe alola yoki. Donc après ba bénédiction ekoya. Après maman leki nanga kozala béni parce que asala pe bolamu. Mobile ya maman leki nanga pe kozala béni na famille mobile ya maman leki nanga ba kozala béni. Bon considérer nga na lobi lokuta te, na lobi makama mensonge te, na eko lukambo na réseaux sociaux te, mais na lobi makambo oyo ebelisanga pota ya motema. Ona bandaka kokanga de nous la passo de na miso na bino. Na miso ya réseaux sociaux eza ko eza église nanga. Na eko tubela, na eko loba, yango na eko senga bolimbisi. Na famille mama leki nanga na batao to solo la kati. Mais na otika kako linga bino na baleki nanga na lingi ka bino. Oyo koloba, akomi lokuta po aza na poto etali yo. Naza na besoin ya kopesa explication te, explication nanga ezaka nzambe na Israël. Explication nanga ezaka nzambe a protéger na ba constance nyonso naza lelo na bomoi. Parce que ko expliquer non so attente. Mais bisika boza famille nanga. Famille oyo nakuta nango na réseaux sociaux. Famille oyo na yeba na bango na mokili. Eloko oyo ete ya bino na ba famille. Boyo kakabana na bino. Boyo kakabana bandeko na bino le batikali bakufela ba mama. Bolingaka bolamo ye bosungaka pe bana bandeko na bino. Bozala te bomanda osala et concret koyoka ete parce que yaya nanga za na mbongo mama leki nanga za na kisasa aza mosali ya nzambe aza boye non boyokaka bana surtout bana bato bakufela ba mama na batata boyokaka.
Je bénis le Seigneur parce qu'il est tellement bien dans ma vie. Nakati live, merci beaucoup. Nako matsabato ndambo après Nakati live. Mama tamoko mobolo bambang bang ouais. Bo tapoter live to le bambang bang pour nazo bima. Bo tapoter live na ka 5 personnes pour na bima. Oui, non? Oui, bonjour. Vraiment. Oui. Ezaka kandingo na bazaka ba mama te so de kama kambo ebele sois seulement fort. Sois fort. Merci. Bolo bambang bang po bo kita po na matwa usutolo batanda mpo na ki mupesana. Allô, bonjour, ya Choupette. Oui, bonjour. Ouais, vraiment, j'ai des larmes aux yeux, vraiment. Na leli mingi na nzambe oyo tosambelaka tsaka ke likia na nzambe. Je sais que batu mingi bakoya pour que bakata ba parti ba interpréter na ndenge na bango. Mais yo focaliser ka nzambe parce que témoignage na c'est trop fort. Surtout biso ba oyo toza na bana ba mikie. Bana baza ba mikie à deux fois poto esengaka okende kotika mwana awa otika mwana awa vraiment témoignage na yo vraiment et faire réflexionner nga na ba makambo ebele mais conseil nga na opesa yo yo talelaka nzambe. Oui. Talelaka nzambe. Merci beaucoup. Merci à toi aussi. Mon don sous toi le bas on a kata mais je suis fatigué. Bonjour. Bonjour. La live na on est bandé na suka na s'abonner nanu. Na yo. On s'abonner sur la suka. En tout cas, histoire au plus wape lona na poto. Ka na nga nyonso. Biso ba orpheline. Bato bakanisaka so baosala biso mabe. Nde baokanisa biso banzela baoyeba te ke baofongola biso baporte ya bénédiction. Na protège. Mais na vie na leli life bano bani na olela kaka basalaka eza ba blessure intérieure bano bakwana ba blessure intérieure baoyeba jour osala babilo mosusu basouffrance amoni na vie mais on a un bon cœur tozala motema ozongisa mabe te motema na biso yango bato bautiliza bamona ke mpona alingi na bima napema mpe nzambe azala Yeah, allô? moto mosusu aloba no. Allô? Oui, allô. Oui, allô. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Exemple, liboso na mata na live na yo. Nalandaka yo tellement, mais c'est une première fois où na mati na live na yo. Ezaka histoire na yo nde mutu ya tirenga. Mais à chaque fois, même temps, on a ba délire na yo. Et un elo mo na captera izala kaka. Olanda nga lelo te. Lotala nga na l'histoire lobi. Et en toi, na mona vraiment un grand serviteur de Dieu. Ne change pas. Tikala muto ozali vraiment histoire na yo na comment na lelo dans lobby na yo ezala vraiment bon. Demeure béni. Merci. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Bonjour ya Choupette. Oui, bonjour. Nabengi yo yaya parce que makambo toloba yo donc histoire no beti eza après prendre mon nanga mais yanga ce que ba parents baza envie pesinga courage mo boye nazaki nelo mo bo mikolo yo na lembi en fait na lembi na j'ai beaucoup pleuré mais nakoyoka yo tu m'as fortifié vraiment sans te mentir na misrenge tanga depuis bandaki histoire je pleurais seulement sinon commenter je pleurais. En tout cas, je te dis merci, que Dieu te bénisse. C'est que juste à te dire que Dieu te bénisse vraiment, qu'il te garde. Dans un cas, ta famille, Sindani, Wano, Betty, Solo, mais on va en parler, je vais t'écrire en privé. Merci vraiment, que Dieu te bénisse pour la journée. Et famille, famille, Sindani, famille, mobali ya mama leki nanga oya kolisanga oya tangisanga otilelo balinganga de famille amour.
vraiment. Je t'aime beaucoup, Que Dieu ma te soeur. Que Dieu bénisse. te bénisse aussi. Parce que D'accord. famille à mon aîné, tu as tellement famille à mon aîné. Mais na sengi kan zabe pe apesa force wana ndeko na nga. Oui, maman mosusu loba mpo okita. Allo, bofunga ba micro boloba mbangu s'il te plaît. Allô, ya Choupette. Oui, allo. Allô, Tata Yango, habari, komie Mariam. Oui, Mariam, bonjour. Kaka, bali, santé, ça va, hein? Oui, par la grâce de Dieu. Nanipatia buchungu, nguvu sana. Mariam wa Kukosa, Mariam wa ba Serge. Ah, opele kinanga tofanda ne na Kinshasa. Ayebi na bimakasi. Nanipatia buchungu kaka. Kukosa mama kudunia iko kitu moya, mutu yote atakia kuponelea. Kozanga mama na mokili, mutu nyonso akolinga awa ya kosakana nayo, eza facile. Ndenge na oloba no boye nakomi deja mama ya bana 5 mais nalelaka mama na nga mokolo nyonso, nalelaka mama tous les jours. Eza facile te kozala mama na mokili te, eza facile te yaya, opesi nga pasi. Mais nzambe kaka nde moto aza wana, nzambe aza nzambe ya bana bitike, aza ya baorphelin atikaka te. Nzambe akompagnaka biso ti na fin ya demer na biso, nzambe atikaka te. Makasi nzambe apesa yo makasi makasi ya makasi ya makasi lisusu. Donc nzambe alokotaka biloko ezangi ntina, nzambe azala na yo apesa yo atonga bapota oyo etimuka aremplace yango, apesa yo chemin ya sika yango kane nani aloba. Non, merci beaucoup yaya, nalingaka mingi. Mais moi aussi je t'aime. Depuis longtemps tu m'aimes beaucoup. Ma maman na bandeko na nyonso balinga. Merci beaucoup, bisous. Bisous. Bonjour la choupette. Oui, bonjour. Maman, excusez-moi, non, non, bonne année, non. La personne va bonne fête. Merci na message à l'autre pesa biso. Nga naza orpheline te. Balbi pasa baninga fo kabolango elongo. Ezate ka fo zala na kawana po oyo kapasi pe. Na sepe na histoire na yo, mais nga na koloba na yo. Lobi na yo ezala glorieuse. Mere ole kinanga wala nzinga auti ko benganga. Siko zo benganga ya kokota na life. Mere nana kokota na life. Donc lobi na ona lobi ka ke ekezala bien. Nzambe oza mwana moko oyo ozaki na bilaka na depuis na libuma mama na yo. Bon nzambe alba na Jérémie ozaki na libuma ozaki na kata libuma ya sa a format yo pe a établissa yo. Donc on sondé ko leka ezalaki fallu o leka bongo pomona succès na yo. Alors succès na yo eboitaka bango ne bele olingaki ndeti opesi solo olingako benda ndeko côté na yo, mais asali nini ainga gâcher dossier na yo. Donc gloire no ezaki ya yo moko malgré ndeko wana saki abundisa ki mosaki nini okendeka liboso ti ozwaki gloire. Donc nzambe aibi wa kitoko abombeli o alelo to loba lelo abom apesi yo, mais ya mingi so ekoya lisusu nzambe aibi wa kosala na yo o aibi nga ko changer vie no aibi nga ko sala susu ya koleka susu pe ba kokamwa oza mwana moko o ba oza fils unique ya maman na yo, mais oza Joseph alibota mobimba na ba cousin ba oza libota mobimba eza na sima na yo. Nzamba pambolo ya apesa makasi apesa vraiment une longue vie pour vivre bonheur non lisusu koleka. Bisous bisous yaya. Bisous. Oui, alors mosusu aloba. Mosusu aloba s'il te plaît. Mosusu aloba s'il te plaît. Nangina kata live. Oh, na kiti sécurité ma chérie. Ah? Mosusu aloba. Nangina kata live s'il te plaît. On a privé, Ok. un message. Pas de souci. Yeah. Bon tapoter live s'il vous plaît. Bon tapoter live parce que na lingi na chuter na paiement. Le naza mwana moko bo na kola même na Kampala na kuta ba ya moko ya mbongo, ba ya Florence, ba ya Nora, ba ya Niki, ba sunganga Allô. Oui, allô. Allô, Choupette, leki na ngai, osalinga motema pasi. Nayebi te ndeni nakoloba, me nayebi yo. Année oyo, ya année ya gloire, ya ba grandeur na vie na yo.
okomona loboko ya nzambe kosala na kati na yo bato oyo basekaka yo batiolaka yo baobetelo maboko bakoloba ya solo oza ya nzambe oza mwana bilaka oza Joseph nazozongela maloba ya ser oyo auti koloba oza Joseph alibota na yo me yebaka année ya 2025 ya année ya bagrande kolela te s'il te plaît de ya makambo ya minene liboso na yo mpo oyo ede bato oyo basa yoka makambo elekaka tala o mabe courage 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 merci beaucoup place oyo mona na vie eza biso bana ya toloba moke tike oyo bapapa batika biso na baage ya 5 ans totanga baklasse te oye nzambe na ngai apambola yo leki na ngai nzambe na ngai amona yo amona vi na yo bato nyonso baotelemela yo bakutana na nzambe liboso na yo bakutana na nzambe courage leki na ngai longola ngai leki na ngai de bonnes choses de bonnes choses oh Seigneur oui alors bonjour Choupette. oui bonjour ya nayebi yo depuis Uganda tobandaki yo na salon na makambo olobi na vraimen eza ya solo nayebi mama Lucie nayebi princesse nayebi baleki no nyonso tobandaki ya na princesse na salon na me nzambe alola apambola yo makambo olobi na vraimen eshoke ko motema na nga makasi nzambe alola abatela yo yaya zwaka courage ya merci nzambe apambola mosusu aloba s'il te plaît nani auti koloba mpona ketisa ye mpona matikuso boloba mbangu koyeya bato boza likolo boloba ko s'il te plaît ndeko na ngai ça fait mal ndeko na ngai nzamba baofele en tout cas azala na yo nzamba baofele azala na yo osangeli makoloba biso tovivre kaka mpona nzambe tovivre kaka mpona nzambe anga motema ndeko na ngai motema eza bien ok naki toloba ndamu mpo telefone mpe nge ekangama po moto toane na ndako kimia oui bonsoir bonjour ma papa boni oui bien bonjour bonjour yaya oyebi bando bandai live no nazolela ti sikoyo kozanga papa na mama na mokili eza pasi histoire obeti ya buta baleza sumani kisangani eza meme histoire onga eleka na pevi nakufela papa aja mokili namona nyonso na mokili oyo namona nyonso surtout na bagere ya 6 jours wana namona nyonso na mokili me histoire wana epesi ngai so makasi malgré nazobunda na vie me nayebi ke nzambe otikanga te merci na oluka wana prive yaya merci kitisanga bitumba ya 6 jours alobi wana nazalaka moto akufa na bitumba ya 6 jours me nakufa te tozokima na koko na nga bombe ekokwela liboso na biso nsima na biso bato bakufi liboso bato bakufi mais je suis vivant jusqu'au jour parce que nzambe ayebi pourquoi batelama ayebi un jour
nakosekwisa baoyo balingaki babonga mpe nakolamusa baoyo mpe nakosukola bapota ya mitema ya bato oyo bakola na vie lokola nga oyo baleka na violence ya kashe ya sa koloba ya kobomba lokola nga bakozala sauve apres bakozala force bakocontinue chemin avec Dieu. Oui, ndeko na biso loba na kati live soki osisini na kati alo loba ozolela mingi nakitisa alors ozokokoloba te. Bon, j'espère que bato bosili namoni oyo azolela kaka azokoka koloba te. Donc na kati live nzambe apambola baoyo nyonso basunganga na vie, nzambe apambola baoyo basungaka baorphelin na nga, nzambe apambola baoyo bapesanga meme mai ya komela meme lipa ya kolia, bokontinue kotika te parce que problème ekomi. Continuer kaka kosunga baorphelin nanga parce que dès bosunga baorphelin wana pour moi ça me fait tellement plaisir. Yango nazaka na kokimela te koluka basponsor parce que eza lokola nazosisa posta ya motema ya bamama oyo basunganga na ye na famille oyo epesanga ya komela na bandeko ya basi oyo tokuta bango Kampala baconsideraki ngai lokola mwana na bango lokola ndeko na bango ezala bayaya bunya babanoki badubai bazoki osomba babiju me balinganga basalelanga trop bolamu trop du bien de nzambe alola apambola oyo nyonso asalelanga bolamu oyo nyonso apesanga ya komela oyo nyonso apesanga mai ya kosukola donc bolamu esukaka te nzambe efa agangisango na bafamille. Merci beaucoup. La matière donc. Oui, allô? Ça va? Ça suffit comme ça, arrête de pleurer. Écoute toujours. Hein? Oui, il y a un autre quelqu'un? Alors, dis écoute, boy, écoute. Oui, il y a un. Oui. Ok, Ok, merci.